la souffrance et la misère de cette dernière. Aujourd'hui, votre enfant, votre frère, votre ami, votre père vient vers vous la commune de Djili. Situation politique et socio-économique, il y a ville et Kinshasa. Ce qui nous ici, Tobandi, la situation est Kinshasa, Mopeto. Nous ici, Tobeti, Masolo et Zando, marché central. Pour Adoromiso, Balobi,
mingi balobi mingi basalisali bakebo banali ya Kimbanseke ya Nsele pe ya Malungu mais tokoloba pe misala oyo tosi tosali na bakomi misusu pe misala oyo masolo ezali somo pe masolo yango pimbo moete. Alors tokobanda lelo na situation ya Kinshasa oyebi ndenge tozwaki ville na mikakatano na baniongo osala mosala oyo emonani bato baza kosepela na yango mais badongolo biso mpona bango ata bosali ndenge nini mitema na bango likundu makundu mitema na bango ndoki susi na bango eza kaka moko tolongwa bango baya mais botuna nano bango baoyo bazalaka liboso utakala kobanda 1960 basala nini pe biso tokoloba lelo oyo tosi tosali na 2 ans ya pamba na 4 mois ezali ebele gouverneur moko te atikali kosala yango pe tokoloba na bino oyo tata mokonzi ya ekolo asi asali malgré situation économique difficile liée na coronavirus ebele mais esengeli boyeba yango lelo tokolimbolela bino yango fati bien. Alors situation ndenge boyebi tozwi Kinshasa tokuti baniongo tuku meke boyebi na Kinshasa na 5 milliards 10 milliards 20 milliards kino tokosa 100 milliards mosala oyo esesalami mpona encadrement de recette ezali deja mingi mpe ekokontinue na situation oyo tozali na yango ya kotonga mboka mingi totali na misala nene mbino salite makasi totali situation ya transport totali situation ya sécurité ya bakuluna courtoisie routière te ezali mpe na problème ya banzela oyo banda indépendance banda tozwa indépendance na 1960 ti lelo ça fait 61 ans banzela biso moko tosali te kaka oyo mindele batikela biso na 1960 batikela biso batrain lelo oyo train ezalaka te babus ezalaka ebele basociété ya transport ekufa kaka sikoyo tata mokonzi auti kosomba plus de 300 bus mpona transco mpe misusu eza lisusu koya alors tolobi boye lokola banzela oyo tozalaki nango ntango tozalaki indépendance na Kinshasa tozalaki kaka na 400 000 habitants lelo oyo tokomi na 15 millions d'habitants kaka na banzela oyo tozwaki alors que banzela wana ezalaki mpona 500 000 habitants il faudrait peut-être qu'on atteindre 1 million d'habitants en attendant basala banzela mosusu mais lelo kaka avec le même zela tokomi na 15 millions d'habitants banzela ebekisami te banzela oyo basalaki mpona bamituka 100 000 mituka etambola ekomi na plus de 1 million de véhicules
la ville de Kinshasa. Chaque année, nous avons enregistré par immatriculation plus ou moins 120 000 immatriculations par an. La mitraillation soit là, Botambola, Nengenini, na Banzela, Otoza Mouke. Yamouana Tobaki, Tokosala, avenue, les routes transcommunales. Tokosala, les routes transcommunales. Tobana qui na avenue de la paix. Commune ya Mukafula. Fatime. Barabara Mongele et Bandi na rond-point Union Médicale, c'est-à-dire la commune ya Karamou. Et continue Mongele dans la liberté. Et continue Kinshasa qui est Babosanique, Touzouaki, indépendance, Poété, Totonga Moka. Tobani Kotonga, Adoromiso, Afumoli Mituma, Misuro Bango, Mavono, Mato Inabango Kikalungu. Souci Bango, il faut se plater. Et non, Bango, comment, chez Moninga Zui, il faut aller jouer. Ils sont prêts de jouer à terre, pour y bien jeter. Échec, tu es bien, moi, na misala tona kosala na bastation d'épuration ya mai na embellissement tozali kosala na ville ya Kinshasa oyo tozosala limité tozali kosala na centre-ville na Gombe tosi tobandi kote ya Masina tokokopa mpe Njili Kimanzeke Sele Maluku partout. Et là, au Touya, pour la mission de Batonio Soyo, Batoni Nzinga Nzinga, il y a terrain, il y a Sainte-Thérèse, et Segeli, Bazodio Monamamo, Papakata, Pambate, Toko, Buka, Anabono Soyo, Anthony Armand de façon anarchique. Il faut et pourquoi pas. Bana Masina, Bana Chine populaire. Bana Chicago, oye. Bana Masina, oye. Nayebi ke boza souci ya balabala mata fumu eza bote boza souci ya balabala Seb Congo boza souci ya réhabilitation ya route Wabodien Bolenge boza souci ya balabala Kulumba eza bote balabala tobandelaango mpe tosali pont ekouta Kingabwa ekoti Chine populaire ekoti Chicago esebote Fatime toza kosala pont ekwei na Kulumba mpe tosilisi balabala Kulumba ekorelie Masina na Kingabwa. Abuba Kinshasa bandera yango. Abuba Kinshasa bandera yango. Baranjini. Lelo tozali kaka bandera tola tala barabara. Le 8 octobre 2021. Avant avant Baranjili. Avant tout ça, mois de novembre, tous les Rwandais c'est comme ça. Buga Kinshasa bandera yango. Avant tout ça, mois de novembre, tous les Rwandais. Avant tout ça.
avant tosilisa mois ya novembre toza kobanda Sekomaf sur 15 km. Macadam na étude oyo eza en cours tokotia yango béton oyo ekomela 50 ans. Sekomaf Fatime yango wana mpe esengeli totia balabala route Sekomaf totia yango béton na béton. Bana banjilwa oye banjilwa oye nanjili tokoréhabilité lisusu usine ya traitement ya mai na dossier ya usine ya traitement ya mai banjilwa ebele na bana masina bana Chine populaire bachinois bana Chicago bakozwa misala mo ebele parce que na programme na biso ya kin elenda balabala oyo ekenda ti balabala maître koke ezali kosalema mpe na programme na biso ya Kinshasa Bopeto tokozwa mwa bana njili ebele mpenza makasi parce que ezali programme moko oyo toza kosala na Union européenne po ete tokomisa njili peto koleka peto baizine ekota basekomaf esalema banzela esalema na ndenge ya malamu nakozonga awa lisusu mpona botuna ngai makambo lobaki eza ndenge nini lokola ngai nayebi lokuta te awesa totala makambo tozala tolobaki sekomaf yango oyo eza kosalema nzela ya maître Koke yango oyo eza kosalema usine ya traitement d'eau yango oyo ezali kosalema mpe tokotambola biso nyonso elongo réhabilitation Fatime tozali na réhabilitation ya avenue Lwemba ezali kosalema parce que nakoloba mingi te pamba te bino boyebi finance ezalaki mbilinga ezalaki mopulu na mikolo oyo bambongo ekomomonana na niveau ya gouvernement central mpe gouvernement central soki azwi akopesa biso mwa ndambo mpo tosala babalabala oyo nawoti kotanga awa. Alors kote ya masina nde nawoti koloba defi ya monene oyo tozali na yango ezali balabala kulumba kokangisa pont topaka pont euta Kingabwa ekota Chine mpona kosisa embouteillage soki mbula ebeti kaka mpo moko oyo toza nango yango sur la rivière Njili na boulevard Lumumba soki mpo oyo lelo ebukani tosambo c'est-à-dire moto mpona kende aéroport ekomi mobulu banjilwa na bana Chicago mpo bakende ville ekomi mobulu yango wana il faut tosala mpo mosusu mibale ya monene mpo ete todesenclave Masina Njili donc bref todesenclave Tchangu bana Tchangu oye bana Tchangu oye voilà tozali susu ndenge nabaki construction ya avenir ya maître Koke bana Njili bana Tchangu bakozala forme mpona kointervenir kosala misala na balabala wana babalabala mibale wana oyo ya Njili aménagement
il y a esika tozali oyo la place Sainte-Thérèse construction pe ya maison communale ya Djili il faut esalema projet oyo tozali yango ya kin elenda oyo ya Kinshasa Bopeto ya collecte ya badéchets de compléter des milliers de Djilois pasi na mibali po basala misala na ndenge koki esengeli na bana changu oye Banjilwa oye bana Chicago oye bana Sele oye bana Maluku oye bebi leloyo na gouvernement provincial ya Kinshasa tozali na ba ministre ebele baza bana changu na semino bango na bango na kolekisa bango tout à l'heure tozala ba député oyo batiakanga molunge mikolo nyonso mpona balabala Sekomaf mpona balabala Kulumba mpona balabala ya Maître Koke mpona pont oyo ruta Kingabwa ti Masina bazali balobelaka bino badepute balaliawa tozali na honorable Malemba Junior na kosenga ya kometela maboko azali rapporteur ya Assemblée nationale ataka molunge makasi honorable président Tibala te ale maladi yepe ataka molunge pona mai etali jambe tozali na ministre lelo kombo na ye Nkufi aza élu ya Kimansek aza wana Cour constitutionnelle ndeko Jacqueline Ngobila gouverneur de la ville vous allez bon protocole chef de l'État. Merci. Spécial Tito. Spécial. Déjà, nous signalons l'arrivée, la présence et la présence. Oh yeah! Les citoyens. Province de Kinshasa. Pas solution. Sur les 80 millions. Na eleko moko kaka moko a du 5 ans et bakoki renouveler lisusu 5 ans mosusu ezali 10 ans. Donc pour yo moto okoma président ya mboka lokola Congo ezali kaka nguya ya Nzambe soki Nzambe te mosusu azali te soki Nzambe te mosusu Machibe. Alors sur les 80 millions nous avons mikumbusu biso toza mikumbusu toza bato moindo pe tozali fier ya kozala moto moindo tolobi lokola biso tokokoka biso nyonso tokoma président te il faut totinda moko oyo aza lokola biso mpona kokamba biso eza boye te toponaki Fachi Beto yende président na biso mbala mpe ya liboso tozwa président ya kinois yango oyo mbala liboso po chance oyo tozwi oyo Nzambe apesi biso tomebisa Fachi Be président na biso kinois 100% abotami na unique universitaire oyo towana kobenga Lovanium ezali esengo te donc lelo mwana na mwana akoki koloba no voilà ngai lelo nake na campus nakende
otala chambre nini mabotaki président eza bote obeti inde ligne 11 okomi ti na clinique universitaire olobi ovisite chambre oyo mabotaki président mpe otali yango ezali eloko ya motuya na banzi mikolo ya ngai moko na okende na bajournaliste ndenge bazali boye tokende kovisite chambre oyo mabotaki mokonzi na biso ya mboka oyo alakokanga biso Fatime esengeli toyeba mpe ye moko asi azwi mokano ya kobongisa clinique universitaire nyonso mopimba na yango ekoma ndenge baclinique oyo ya poto ezala eza esengo to esengo te. Donc malembe malgré la situation difficile ya coronavirus mais mikolo oyo kita ya mboka ekoli ba recette emati tata mokonzi asali effort mingi po na koregle makambo ya corruption ekomi kosila ba recette ya mboka kita ya mboka ebandi komata ekopermettre biso tokeye ba richesse bato bakoka kozwa misala mboka ekoka kotongwama na ndenge ekoki Kinshasa na biso ebonga matrain ekota bato bali ya malamu bapapa na bamama batinda bana na bakelasi bana bakendeke kelasi ya mikolo nyonso ndenge tokoma lelo oyo na gratuité mpona bana nyonso esengo te Fatime lelo tata nyonso mama nyonso akoki kotinda mwana na ye na kelasi sans ase soucier ke na kofuta minerval ndenge nini pamba te président de la république tata na biso Félix Antoine Tshisekedi mokonzi ya Congo azwaki mokano ya kosala gratuité wana eza kosalisa biso baparent mpe bana po ete bana lobi bakokoma na esika na biso mpona kotombola mboka tata mokonzi ya kosala biso mpe nsima na ye tozali koservir ye po ete mboka ekende liboso. Eske moto mosusu akoki kowuta soki wapi aya kolinga mboka na kolinga moko eske ezakani wana kaka moto oyo biso tomoni esika nini ye abotami esika nini ye akoli na bizaleli mpe ya ye na bizaleli mpe ya bapara na ye tolobi oyo biso toyebi aza lokola biso totya ye maboko yango wana bomoni ngai ndeko na bino Ngobila Mbaka Gentini naponaki nakota na union sacrée Fatime nazalaki na choix ata moko te choix ezalaki kaka moko ya kokota union sacrée mpona kotia ndeko maboko mpe nalobi boye na koservir ye tina suka lokola serviteur mais mingi lokola mwana oyo akoservir papa na ye serviteur akoki kotrahir yo mais mwana mpona atrahir yo ezali mpe mwa pasi Fatime alors asala mwa makambo ebele na commune ya Njili tozali te na honorable Keita azali awa honorable Keita azali mwana ntango lisusu azali député alors ndenge toti koloba bato mingi bazalaka na esengo te soki moninga azali bien mais biso bana Tchangu bana Njili bana Chicago bana Kimbaville bana Maluku bana Nsele esengeli tozala
motema pembe bana ACP oye bana ACP oye ACP ne masolo sikoyo tolobi boye ACP esalamaki mpona kosoutenir tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour soutenir Tina. Ok. Alors, Motomoko aya ko manipuler bino te. Pambate, ma politicien. Ya biso akono mingi na yebika ka lokuta moninga alongwa ye aya gouvernement mais moninga aza élu aza na 5 ans 5 ans na yeso esili tokei na baélection baélection ekosala te maintenant na bina bino baélection ekosalema bongo balingi nini Mama Vondo, ma vewe, ma miso, ma Vondo, ma batoyi, ma politicien, Naloba, Sakola, ma politicien, Soki, Basai, Bako, donc le président n'a gouverné par la Kin. Il faut pas oublier, Togo oublier. Yangoué, Nzambe, Togo. Il faut tout oublier. Pour le Domolomiso, celui qui va faire encore, celui qui va faire encore, encore incité à la population. Mais si on a signé, Bamisi Manzaka, Bazou Bakar, Bazou Batola, Bazou Bakale. Oh, Papa dit que tu as fort. Avec ça, mais ceux qui encore intimidé, payer la population. Et c'est Yali, ils sont pas la Tchamou. N'est pas le Baboui. Kinshasa Mobimba et Zaliam. Si on le bien à Tchamou, on le bien à Kinshasa. Bana ACP, bana IDPS, bana ya Union Sacrée, baza kokangai. Esengeli population peuple afumola miso. Babengisa biso lokola bamoto de panique. Babengisa biso lokola bambwate. Ba respecter biso. So ba na masolo. Ya miti. So ba zamu tapati na ye oye ko waye. So zamu tapati na to ko sana. Ya masolo na ye moko na ba tapati na. So ba lingi alobi na télévision totala na télé. Combien il faut que ça marche. Kibanzek, Massina, Njili. Volontaire ya Yemoko. Akiti na Kanae. Est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a donc il y a besoin pas qu'il ne passe au moment de parler à maman. On va Palestine à maman. Bazou bango, bon sikoyo, inde, nanzela. Bisope, autorisation, ya osala marche. Na balabala oyo, avec le Mumba, tokopesa lisusu pe. So balingi, baya osala meeting. Lobby, baya osala meeting. Basala meeting, tokopesa autorisation, basala meeting. Mais so yiba na bakobeta bani. Na banzi, Compétent balle en prise en bien. Pour le moment, la biscotte. Mathieu Bisso le bien belé. Il ne parle. Il dort. Il fait ça ici. Mais ce qui est Mazengi, Mabeta Balle. Il n'est pas un bourgmestre. Bourgmestre en boy.
basala meeting na kimia pe na limemia nyonso basala meeting mobulu ezala te me moko mosusu yazali ke basengi eke bana na biso pe balingi babeta bale bakolisa ndembo na bango lobi na lobi babeta na Paris Saint-Germain babeta na Barcelone ezesingi mpona biso voilà yango wana stade oyo esengeli etongama tozala problème mosusu ya baspoliation alobaki ya terrain Saint-Thérèse awa terrain moko mythique majeur ebele babima awa tozala na spoliation ya site agricole na se ya port Gilles bana ebele baliaka nsima ya bamama mama soki ake mwa bilanga aye na ndunda na ndako misusu ateki misusu afuteli bana kelasi bana baza kokola lobi na lobi bakokoma ba grand joueur bakokoma ba ministre bakokoma mpe président de la république lokola Fatim Benton pourquoi pas alors basite wana nyonso bakamati baspolie yango toza na spoliation ya bawenze na quartier 2 5 6 et 7 bakamati bawenze batongi bandako mpona bamungu bamama oyo batekaka na président ya kala eloko wana yaki Mobutu Sese Seko Kuku Ngwendu atongi marché central 3500 places na kati ya 3500 places libanais oyo Hassan Moibi le 20 septembre aza na mboka na ye ake motako libanais wana akosi bakonzi ya kala atongi 100 magasin na kati ya 100 magasin wana magasin moko aza kofiolwese yango $2000 sikoyo place bamama banakoteka na kati ya zando bamama place na bango libanais bamama place ya koteka ezate bamama basali nini bamama babimi na balabala babalabala lokola kokadingi balabala ya deux sens babituka ezokende koye biso ezokosonga ko na station d'essence ekangami bamama oyo banoteka na zandu bakomi koteka na balabala bamama oyo mpe baza na posa basala mombongo oyo bavanda na komine ya Kinshasa oyo bavandaka na komine ya Barumbu na komine ya Lingwala ntango baza koya zandu bayotala baninga na yango bakomi koteka na balabala kokati bakomi koteka na ville de l'école bakomi koteka na kato bakomi koteka na ville du marché bango mpe balobi o bango mpe baye na basafu na bango baye na makwanga na bango bango mpe babeli koteka wana bamama baka na bandal bango mpe ntango bazoma bayozando monene bayotala kuna bato bakoma koteka na nzela bango mpe baye koteka na nzela ekomi désordre ngana yebisi libanais oyo il faut tobuka zando oyo ezalaki ya 3500 places yo otongi magasin etikali na moins de 1500 places place nyonso yo ozwi osali bamagasin bamama na biso bakomoteka na mabele il faut tobuka naluki ke aye na mbongo kopesa ngai na boyi nape mobola tetu nape mobola Fatime napasi na lokoto na ye aluki bapui kaka bandeko na biso moko babandi kopumisama oyo nyonso bozomona banaofinga badongolo biso nyonso banaofinga mpona libanais wana lokola libanais wana atamboli omoni mikolo oyo bakwei balali nalobi nalo ke nalobi zando tokobuka
on a marché, il y a plus de 60 000 places. Il y a plus de 500 magasins. On a ma banque, na kati, na ma chambre froide, 40 chambres froides. Pour être ma maman Nyoso, oh bala banda, ma kokokoteka. Est-ce que ça m'a fait? Il y a un le sous la mémoire. Le sous la mémoire, la katamboka oyo, grand marché. Est-ce que avant premier marché, on a comment on va faire Carali. Depuis to kota makama marché, ba comment on fout na ba journaliste, na ba politicien, ba fura mbanga na bango pour fout. Donc, ils sont dans maï et comme la bango musala. Atora bango libanais. A futa ka bango. Na lobi to kotika te to renaye rando. Nati. Le 20 septembre, Azui Lipapou. Azui Lipapou, hein. Et puis Lipapou Azui. Le 20 septembre, on l'appelle. Jour et anniversaire. Bon, sikoyo tolobi to sala zando. Zando wana tolobi ezala 500 magasins. Kaka ba toilette ya pamba o to na zando wana ezali 126. Ba chambre froide 40. Ba étal ba mesa ezala minene ezali 62 000. Wow. Mais ceux qui to divisé par deux ezali plus de 120 000. C'est-à-dire qu'au même moment ma maman, au moins 120 000 mamans, mais ça, il y a au moins plus de 3 000 personnes à l'Oteka dans le magasin. Même si on dans la chambre froide, même si on banque dans la Kati, un dépôt dans la Kati, un service, un pompier, un commissariat, un sur la Kati. Un parking pesant. Donc au même moment, Zando Monene, parce que aussi là, avant 2023, sur les Sili, vous avez au moins 500 000 personnes où il va voter qu'à la condition, madame. Bâtisse, bâtiment, Monene, et c'est on a reçu yango, et c'est une étude, et ça il y a Kafu. Et ça une étude sérieuse, approfondie. Approfondir pour la tant patrimoine est belé et quoi il y a des ma étude et c'est ça plus de 80%. Batoyo maebi bakina na internet bata la société oyo Egis alors ça là n'a pas dit technique et qu'on projeter sur ma image oyo il y a société il y a Zando la maquette basali la société wana kona ko Egis et la société et tonga abilo ko ndenge na ndenge bango pe bato ko tonga balabala nzela route autoroute ko bana Brazzaville ti Pointe-Noire bamonde bakotonga biso Zando soki esili ekozala kado monene oyo ngai ndeko na bino na kotika awa na Kinshasa. Kongo ya lelo nalobaki na bino boye Kongo ya lelo Kongo ya Fati Beton osakani oke motaku ya te jona banda iso Dourouana allez Lipapou est-ce que biso to tout le monde yemoko abitu monde sikoyo na koloba boye bana Kisasa badongolo miso balingaka moto asalaka te soko bali kosala omemi ngambo mais bana kisangai ba oyo balika avant ngai basala nini basala kisangai ata moko asali 1 km ya nzela esili biso tokende tokanga photo ezali te mais elenge ça sur 6 km et demi tosali 600 si
km 200 et télévision 300 mètres. Il y a pas na bypass na Mbongafula na balabala wana ngai nayebi yango nakoki koloba soki moto alobanonika maramu boyoka ye te boyoka maramu solution esi ezwami ngai natikeli primaire epai ya mokonzi ezobima Fatibe diplôme ekobima likambo aramu kala mingi te likambo aramu décision eza kobima oyokia nakoki koloba awa mais okomprendre voilà Fatibe toboyi bato bayoloba binango toboyi boye tozala biso banso nsima ya tata mokonzi nde ye nde akolakisa biso nzela wana nde ekopesa biso nde ekokomisa kongo na biso makasi eza bote esengeli bobeta maboko mpona Fatibe